ayembeli politicien te do ayembeli ni mwana te ni patron moko boye te mais ayembeli mboka do vie bampiaka auto zalakana parce que mututu dans quelques semaines Noël dans quelques semaines la ligne na fête mais na est mbongo ezate na est bitumba ezali mais dans quelques semaines awa bonne année na kolia ndengeni na kolata ndengeni en tout cas yango na lobaka plusieurs fois leader comme Inos Bis aza leader moko ya ko protéger eza moko ya ba richesse tozalaka nango na Congo à part ba diamant ba cobalt tozaka so na Inos Bis aza leader moko ya ko protéger yango moli tango azo bimisa nzembo neti mpiaka boye déjà congolais nyonso ayebi ke Inos Bis azaka mutu ya ba texte il faut ateya pour ala musa conscience ba congolais eza éveil azo sala éveil donc eza éveil patriotique azo la musa conscience ya ba jeune pourquoi toko banda ko landa kaka batu na sima OK tolata kaka balati polo voter no mutu mais kuna na est bitumbe sila. Merci. Et puis surtout na minute onde tosolo baboye massacre zo salema presque partout. En dehors ya massacre tozali pe na massacre mususu na eza ko benga mana kombo ya système tribalisme et se mettre en place et l'équipe ndenge tosolo baboye et bitumba congolais tous les quatre coins betsanze mbwana mukile yoka message eza nzembo moko bayembi buzoba te nzembo moko ya blague te eza nzembo ya ko soutenir leader na biso Inos Bis kocha ye na mabondeli ba inspiration esilaka te neti ba inspiration ya boyi esilaka te kozala na artiste ya boye na mboka eza bénédiction nzambe apesi alors toko négliger ekozala bien. OK mais entre temps combat na bango pe on dirait ezo yebana lisusu te. Merci position nango merci ponani na liboso babanda kopekisa ba artiste na biso babeta o parce que ancien président azalaki na pouvoir boye bon tout le monde a pas alongwa mais bazo bunisa kaka bato et puis so tali bato o bazo bunisa bazaka ba musicien yes ba politicien te ba député te ba moko ba politicien na ba député na bakendaka ba poto wana bakuta na pe bango pe ba matolo. Parce que nini basila na kana bango te il faut bazela kaka ba musicien so na mitunaka bazo mona ba musicien na baza faible pona ko manipuler c'est ça ou bien na comprendre eloko wana te. Sur Jika Télévision, bienvenue à l'émission spéciale Inos Bis. Vraiment, la lobaka bien tant que lobaka spécial Inos Bis, tocha kelo rumsuti. Tocha kaka Inos Bis. Na lobaki la fois passée, l'émission Ucholeka, beaucoup moins en Jika, et zali ko continuer ko talama. Na lobaki était tant que bozo beta li solo ya Inos Bis, peu importe na ba plateau bozali, boba kselaye méga star parce que méga star abeta kama solo ya wenzite, abeta kama solo ya sima toilette te, abeta kama solo ya sima ya banzete ya ba émission esi la raté, émission bandaka tongo ti pourquoi ba kombo ya batu mususu. Bosala ba star mususu, ba star na bino sans le savoir. Mais na spécial Inos Bis awa ba beta kali solo ya Inos Bis sans limite. Sans oublier na pesimbote na yemoko chef d'état-major, ya armée ya ba griffe ya monde entier, yemoko molodoy le number one Inos Bis molodoy. Ba kisela ye méga star parce que a mérité kombo wana. Boko nanga méga star ni kolobanini ezali star oyo ayebani mokili mobimba. Banze mona pe ebeta ma mokili mobimba. Soko beti kombo na ye. Na end balobi yo pe ba pesa yo soko beti kombo na Israël balobi yo pe ba pesa yo bandimi yango. Merci beaucoup ya lelo ezali mpiaka
nani akobeta lisolo ya mpiaka te et c'est bimi déjà déjà na TikTok 1 million 100 na moins il y a 24 heures na moins il y a 24 heures d'air 1 million 100 de vie partage ne parlons même pas j'aime quand on a bêta qui m'a coup d'œil et ça là qui na 10 cas et quelques de j'aime cette vidéo. Cela veut dire, même l'adversaire va partager, même les politiciens va partager, même les Ndougou Yagoma va partager. Tout le monde sont d'accord dans Piaka parce que na minute to fêté. Na lingi na fêté mais na goma kuna milelo na milelo. Moi na le bezate comprenez mon émotion. Aujourd'hui je portais noir parce que Piaka permettre ngana la tabilamba couleur te quoi. Merci beaucoup. Nazanga mo côté nazana molobeli njuri. Na pesi mbote na boss de boss FT depuis quelque part moko ya ba griffe azali ko soutenir Trigre na ndenge ya CC en tout cas a confirmé que 20 billets et c'est sombami pour la Madeleine donc merci boss FT bipa yozali ils ont confirmé que base ils n'ont subi peu importe place ezali ko sala musala nango balobi qui vient te pour la té manyama yeto la té merci beaucoup Nzamba Pambola yo sans oublier staff mobimba ya Fort Congo na pesi bino mbote bipa ibozali tikete Nzamba lola Pambola bino tango boko beta appelle solo ya Fort Congo Boba Sahara toujours à Fort Congo méga ya bastar parce que kuna wenze makele la wenze zalarate Fabrice Mande fungola caméra na zanga mo côté nazali na molobeli njuri et lomona itokobeta masolo ya mpiaka molobeli njuri losako dada wa taifa mama ya ba griffe na kobandana nous kopesa mbote na mokonzi nanga mon patron Inosbi Tigre molodo leader les ballons d'or de la musique africaine leader moko kanenge na lobaka mitu kebele mapango ebele moi si kitoko mama rebo moi na kitoko ba contre ebele ba voyage ebele ba visa ebele plus de 60 visas leader oyo akoko voyager 60 personnes à poto na âge il y a 26 ans l'homme qui inspire la nouvelle génération l'homme qui a découvert la musique urbaine en RDC sans oublier Big Mana de les sauver moteur bas contrat ezo signamé kaka Prince Balume plus que Don King Gizo au sein de la musique africaine, inspiration qu'on a ici la raté, sans oublier HB, Nzamba ba clip. Obosani comme momo qu'on a uchocha mikolo. Pono yo kamakile la ba wenze trop le quoi no betakara, ba le biete na Flo Congo ezala eza vie ignorée mot de passe ya dada wa taifa selon moi vie ignorée. Donc le quoi la toza na vie ignorée na bakisi kombo moko boye na utaki ono bango ne bandeli. Obosani otangi ba kombo ebele mais obosani yango. Solo méga star. Merci. Bon, mais net c'est là qu'on a discuté mututu aye. Donc il faut te rappeler comme on dit tant que tu as la vie ignorée, cela veut dire que tu as sanate que mututu obetane li solo et aza méga star. Na Congo to yebi que ceux qui baza moi ebele ba cause la 3. Na lobi mingité, merci beaucoup. Ceux qui battent vraiment 3, en tout cas, Inosbi, c'est un méga star parce que le monde mobimba et le belaraye. Merci. Et ça n'a place moko tambolate autour nananou Inosbi bazanga koyeba yete. Merci beaucoup. Ayeba ni mukili mobimba yangwana faut que benga un méga star quand même. Les autres bétano de solo en piaka. En tout cas, mais to lali to la mukika bo en piaka. Ah oui. Moni na yebi pété. Moni maka mususu ba musicien na biso ba mesana ko yemba ba bêtise. OK. Komona mto yemba ne ba bêtise ba lokota soki nini ba nini il faut couper sa message. Tant aux yemba nzembo ozo pe sa message moni ke à mettre tout le monde d'accord. Extrait kaka ya nzembo na ayembeli ne moi cité. Ayembeli moi cité. Ayembeli ne politicien. Ayembeli politicien te. Do ayembeli ni mwana te. Ni patron moko boyete mais ayembeli mboka do vie bampiaka auto zalakana parce que mututu dans quelques semaines Noël. Dans quelques semaines Noël. La ligne fêté mais na est. Mbongo ezate na est bitumbe zali. Mais dans quelques semaines awa bonne année. Na kolia ndengeni na kolata ndengeni. En tout cas yango na lobaka plusieurs fois leader comme Inosbi aza leader moko ko protéger. Eza moko ya ba richesse tozalaka nango na Congo à part ba diamant ba cobalt. Tuzaka suna Inosbi.
aza leader moko ya ko protéger ba mélodie wana zo bimisa wana ba texte wana eza rare artiste congolais asala ba texte ya bongo. Et pourquoi Mpiaka na moment oyo Mpiaka ebimi le 20 novembre et pourtant campagne ebandaki le 19. Mais nanga na ebite ke toza ba Mpiaka. Mpiaka eza na mboka. Mboka eza na passe. Nalingi na voter kasi motema pasi. Motema pasi na ko voter donc na makambo tozomona bitumba kuna na este ezosila te bato bazokufa chaque jour makasi nini courage nini koya penza po mutu akende ko voter. Eza ba message mo omoni nzembo oyo eza ba nzembo kutu ata na ba campagne na bangwana bochena na ba chaîne télévision oyo elobela ba politicien boche nzembo oyo ba message ekoma ndenge tokenda ka libanda ba politicien de bakenda libanda boche nzembo oyo ba occidentaux bayoka eza message fort eza nzembo nazomona même ba page mususu bakomi ko sala neti moi ba campagne moko ya kobundisa nzembo mais nazotala na lobi mais congolais asalamana tozana besoin ya ba opposante tozo beta tozo décortiquer Mpiaka donc tango tozali ko décortiquer Mpiaka tozana besoin peut-être totala avis à batute toza kotala nanu parce que quand tout le monde est d'accord avec ça parce que les leçons totales na TikTok tout le monde na minute yo par nombre ya partage ya nzembo wana même bateau yo tokokaki ko imaginer te ke ba kokoko tiango basali yango. Alors on n'a pas besoin ya to beta li solo yango to kende na muzindo ya Mpiaka inspiration ya mutindo wana bino en tant que balobeli bomoni yango ndenge nini. Mais leader azala visionnaire. OK. Et puis azalaka mutaba surprise. OK. Ayeba kita nini il faut abimisa nzembo yo. Ayeba kini na bana ko préparer yetanga kota studio akena ko sala ba blague te. Akenda ko yemba ba bêtise te. OK. Akenda ka studio pour a composer so landeli ba nzembo na yenyonso ezaka na message. OK. Ba nzembo neti ba AJ. Message ya makasi. Eza ba mabondeli to sambela ka chaque jour. Yes. Tango yembi ba mortel 06 Molambi ya fufu atala kama ina fufu ya poussière. Monite ke mutu azopesa message. Donc il faut yeba ba décision okozwa na vie. Tozalaka kobala na Mungu lelo bokomisa ngombongo. Eza ba message ya très important. Olandaki mutuka lelo ekomi lituka. Eza ba message très important pour okolanda mutu pour influencer te. Et puis pour na bala nakala ezaka symbole mais lelo ekomi business. Yes. Ba para bazoteka bana na mbongo bazoteka bana basi yango moli tango azobimisa nzembo neti Mpiaka boye déjà congolais nyonso ayebi ke inozubi azaka mutu ya ba texte il faut ateya pour ala musa conscience ba congolais eza éveil azo sala éveil donc eza éveil patriotique azo la musa conscience ya ba jeune pourquoi toko banda ko landa kaka batu na sima. OK. Tolata kaka balati polo voter no mutu mais kuna na est bitumbesi la. Merci. Et puis surtout na minute onde tozolo baboye massacre zo salema presque partout. En dehors ya massacre tozali pe na massacre mususu na eza ko benga mana kombo ya système tribalisme et se mettre en place et l'équipe ndenge tozolo baboye et bitumba ba M23 et donc bitumbe ko salema na ngambo akatanga eza plus fort o bazokata batu donc bazane impossibilité ya ko voter. Alors yo en tant que jeune oyoki muninga no jeune ayembi nzembo ya Mpiaka eza ko toucher mutu nyonso na Congo sur tous les 4 coins ya RDC. Mpiaka ezo beta biso makasi mbongo ezate. OK. Tozolia na pasi kolata na pasi
circulation bon ezate mbongo ezate ndenge tozo lo baboye déjà na ko lo bakeno to ça déjà ceux qui ba 12 heures pour moi je peux dire que dans lo ba solo na ba étoile na fait na ba griffe monde entier ndenge nazo présenter émission na salle déjeuner. Pourquoi? Parce que peut-être et le qu'on a besoin ya kolia na lia yango te. Tout ça ezako dépend na nzembo o molobeli ayubimisi mpiaka. Alors molobeli et le koni nyoko loba pour na nzembo ya mpiaka o potokota na épisode mususu poto si émission na ya liboso nanu na ko pesa ba merci nanga na batu nyonso o ba yambi nzembo parce que nzembo yambami penza wana lokuta mabe e yambami na pesi merci na artiste nyonso basali ba challenge ya nzembo wana parce que moins de 24 sur TikTok déjà 1 million. Yes. Et là ici déjà que nzembo ezokende na vitesse moko ya malamu. Et puis na YouTube démarrage ya bien ezokende. Na pesi merci vraiment na ba griffe na artiste nyonso ba soutenir nzembo. Peuple congolais tous les 4 coins. Betsa nzembo wana mukile yoka et yoka message. Eza nzembo moko bayembi buzo bate nzembo moko ya blague te eza nzembo ya soutenir leader na biso inosbi kocha ye na mabondeli ba inspiration esila kate net ba inspiration ya boyi esila kate kozala na artiste ya boyi na mboka eza bénédiction nzambe apesi alors toko négliger yango te ungana ko koloba mère pona nzembo yango wana ba merci kaka ebele na ba fan ndenge ba yambi ba merci kaka ebele na ba fan rien à dire parce que tout le monde est en train de souffrir mpiaka e yambami pas possible na moni kutu na batu mususu na kotanga bango kombote ba ndimi nzembo ya mpiaka lokola papi mboma donc batu ebele ils ont accepté même par hypocrisie mais quand même ils ont accepté. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Monde à showbiz et un monde à hypocrisie, nous pouvons accepter tout ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup molobeli juriste maman événement oyo biso tout oza d'accord nango biso tout ozondima et puis tozo zela yango en tout cas biso tout ozela yango ezali concert e ko salema le 1er décembre na la Madeleine biso tozo zela yango en tout cas le 1er décembre na Katia Belgique et un maman événement à ne pas manquer. Jusque là, la billetterie est ouverte. Nous sommes déjà bien à Bango pour la participation. Il y a concert wana. Contribution ya mutunyo sur na concert wana est très important parce que c'est un concert humanitaire. C'est un concert comme tous les concerts n'enga bato beta kate. C'est un concert moko c'est un producteur nango. C'est un autoproduction, c'est un producteur nango. Oyo ache makokine en charge. Pona kanyoti ya concert wana ekokende na est pona kosunga bandeko. On dit que leader azo jouer rôle makasi. Oui oui. C'est abeti mpiaka. Pona bampiaka nde beti batu. Ndenge tozana bampiaka na est batu bazo kufa. Mais en même temps concert humanitaire wapi na kati ya Belgique. Pona kanyote go bimakuna ekende wapi na est pona kosunga batu. Tango beti lisolo ya ex est de la République, excusez-moi, mbala moko na kanisi balobi o eleka to kujuko kanisa ngote me lokola totikala na shock na motema tozali ko beta lisolo nango. Bande kona biso ya est na yebite tozwina numpiaka. Zembo wana mobimba ezali douleur oyo mwana mboka inosubi akoli nango azali ko vivre yango azali ko continuer ko mona à exprimer yango à travers nzembo. Ça c'est un. Et pour aloba est-ce que mboka oyo ekobonga bakokoma bakoko? C'est ça. Ça c'est un. Ndenge toza ba jeune botokomona ndenge mboka. C'est ça papa zela nazali koya. Yami balé asali concert a dédié yango concert oyo bandeko na ye bayaya na ye ba papa na ye ba koko na ye ba baby saki alobi ba boyi ebeta epa na bango mais akero tchango na mboka mupaya alobi concert wana lisusu mbongo wana ekende pona kaka batu ya este nino kutiko ba na pona batu ya este yango nde na lobi tango tangili kambo este yango nde motema lisusu salinga ipati pona eloko salemaka pona este kasi yango wana jeune faut avoir conscience. Merci. Bakomba na ko manipuler yo jeune na ba niveau nyonso te. Merci. Jeune il faut la muka oye ba nino zo sala. OK.
les mêmes mutu bozo bundisa les mêmes mutu asungaka asalaka bado ebele na minute onde na yeso boye mais chaque week-end na cité umoja oyo leader atonga il faut koyeba nanu avoir atonga nanu banda kwana sombaki nanu mabele yes après atongi toyebi acheba mousse basani biloko ya kolia et puis chaque semaine akenda ko fondation if nekenda ka kotika ba biloko ya kolia kuna. OK. Lelo conseil humanitaire na poto pour kanyote ko bima kuna ni papa na ye ako bénéficier na ngote ni ndeko na ye ko bénéficier na ngote ni mwasi na ye mama rebo ni mwana na ye bako bénéficier na kanyote ya conseil wana teme mbongo nyonso ezokende wapi na est pona kosunga bato. Imaginez un Congolais, un jeune, a vraiment courage, téléphone, ils sont combien? Pour critiquer les gens du haut. Ils sont combien? Et surtout, Bato Est. Surtout Bato Est. Les caméra na combien Bato Est wana mais kaka ye moko inosbi ye asungaka na koyemba ayemba kabanzemo ya pasi pona est yemoko asungaka na mbongo na ye mwa muti azwaka na musique akendaka kosunga ba action ebele et puis akenda ko betela bango lisusu musique pona kopesa bango esengo parce que bato ba mesana déjà na makelele ya minduki so tango azo annoncer ata akende ko sepelisa bandeko na ye abayo kata musique base kata mwa muke okomona manzaki bimi minduke bimi partout pona komisinga ilobi na moni jeune moko na yebisaki kutu Fabrice Mande na lobi ya kotala jeune wana zalaki parmi ba jeune oyo baba aza mwana ya Nord Kivu mais azalaki parmi ba jeune oyo babandaki kotuka mwana mboka inosbi batelemelaki pe concert wana esali mateme na moni kama lobi asali challenge ya mpiaka esalinga douleur na motema. Bon, quand on a essayé de mettre tout le monde d'accord, na bateau bazala contre Molodon, na bateau bazala pour Molodon, na bateau bazala ka Beli ya minu mibali. Caméléon. Caméléon. Ache tout le monde d'accord. Yes. Bazana choate. Nzemboyo ezala olinga kaye ezala ozana choate oko soutenir yango. Parce que o ezali kama ya mboka ezali kama mabele il faut ko yeba mutu nini azana ba idée ya malamu na mutu azana ba idée ya mabe okozala kaka chaque temps baba na komema yo kaka bobina kana bar banze mungoko ya buzoba boyembela basi boyembela batu ya mbongo boyembela ba politiciens non jeune quand même il faut conscience la muka c'est ça nzembu ya boyi o mato kita il faut soutenir yango il faut ça là challenge lango yangano moni me batu musu bazaraka contre Malodoy basali ba challenge pour moi que baza d'accord nango en tout cas rien à dire vraiment o eza vraiment très important je crois moi santé zali ko ningana muke mais semaine oyo nakosala o ezali makasi na nga nyonso mobimba po te nakita na micro ya JK TV News peu importe place na koki ko kitila nango pona ko solola na bayemboka par rapport ya mpiaka. Oui. Par surtout ba griffe parce que to bien te tango loko bimaka bato aliboso nanu yemoko alobaki ezalaka ba griffe les restes ba mourir ya bonne musique nde ba yaka ko accompagner na sima nazaka liboso na ba griffe nde ba oyo to ko solola na bango micro penza baladeur na ba griffe par rapport ya mpiaka oya sali challenge na ye akoki ko sala ngo pe en direct ya JK TV News et ko sala kitoko mingi makasi mwana mboka poto chité donc chité les sous tozonga toujours na la Madeleine parce que la Madeleine wana ezali na boss moko en tout cas aza griffe boss FT vraiment asepelaka no pe makasi. Je crois que tali na ba commentaire na yo na ba émission sala na JK okomona zali moko ya ba griffe
asombaki déjà 20 billets pour na batu na ye malgré azaka na Belgique te aza quelque part masombaki déjà 20 billets na ye pour na bato bakokota na la Madeleine na ye bité mobilisation na yo na batu lokola ba boss FT okoki koloba nini diaspora nyonso mobimba ya Nord Kivu Sud Kivu Maniema oyo bazali libanda okoki koloba na bango nini parce que concert wana eza concert humanitaire pour na Nord Kivu. Cela veut dire que mbongo ekobima wana yango nde Noël yango nde bonne année. Bonne année na bango na Noël na bango. Merci. En tout cas, merci na boss FT pour na soutien. Merci. Oyo yo kopesa mwana mboka ya Molodoy. Et ça que ba vrai congolais neti ba FT boye ba boss FT nde bazana conscience ya ba yeba musala mwana bato asala kana mboka oyo pour na kosunga ba congolais pour na culture na biso. Kozala na ba congolais net boss FT boye ata 20 esili yangana na PC ba merci mingi mutoto alemba wana te mutoto manyema lobi et pas na biso ekoyate alemba wana te continuer kaka ko soutenir Molodoy aza oya bino c'est ça soki bino bosali yango te banguna na yeba kosala yango te c'est ça eza kaka biso bato tolingaka ye nde photo sala yango to soutenir yango c'est ça yango wana nde mutuya en tout cas boss merci beaucoup pour na nyonso zo sala mais pour la mobilisation mais mobilisation ezo sala ma très kitoko Belgique ezo se mobiliser poto mobimba Angleterre Allemagne France wapi lisusu bamboka vraiment ya Europe bazo se mobiliser pour na concert wana et kozala carton plein c'est ça et pour déjà ba vidéo déjà bima au moins déjà mobilisation ya mindele na ba photo ya rien à dire donc eza concert moko ezala réussite totale sans que makele les belé donc tout ça dans les bons. Toza dans les bons, tozo sukisa mona mboka njuri. En tout cas, eloko nini okuti koloba pona ba kombata. Awa ngana lobaka mingi surtout place ba benganga pona sala banalise. Tango na kobeta lisola ba kombata, natala raté naza mutu ya Inosbi, to naza mutu ya Fali, to naza mutu ya Kingandi, to naza mutu ya nani. Est-ce que idéologie ba kombata eza malamu to eza mabe? Bon, en même entre-temps idéologie et cause à la bien. OK. Mais entre-temps, combat na bango pe, on dirait que je banali sous-souté. Merci. Position nango. Merci. Pour nani. Na liboso babanda ko pekisa ba artiste na biso ba beta o parce que ancien président zalaki na pouvoir boye. Bon. Tout le monde a pas alongwa mais bazo bunisa kaka bato. Et puis so tali bato o bazo bunisa bazaka ba musicien. Yes. Ba politicien. Ba politicien te. Ba député. Ba moko ba politicien na ba député na bakendaka ba poto wana. Ba kuta na rapela bango pe ba matolo. Parce que pour nani basila na kana bango te, il faut bazela kaka ba musicien. So na mitunaka. Bazo mona ba musicien na baza faible pour na ko manipuler. C'est ça. Ou bien na comprendre eloko wana te. Ou bien haine ou bien complexe. Haine parce que complexe c'est un de botaka haine. C'est ça. Pour nazo mona mabe ya musicien te. C'est ça. Musicien aliaka na musique. Oui. Pour azambongo, il faut ayemba ndembongo ekota. Il faut beta concert mbongo ekota. Merci. Soki ayembeli mutu, ko yembela mutu eza mabete? Oui. Eza mabete, eza business. Yes. Nga vandi na nga mutu aya pesinga mbongo na ye. Même ata yemoko bokecho. Ayena mbongo na ye pa Molodoy. Yembanga. Molodoy ko yemba ye sans problème. Eza likambo ya mbongo, ozana mbongo na yo. Nga nazo sala business. Po inozubi asunga batu ya F1 il faut mbongo ekota. Po azo mbongo ya kotonga cité umoja wana il faut mbongo ekota kapi na musique. Faut beta concert, sa album tout et tout. Au monaki concert ya Sidiki Diabaté? Na monaki. Merci beaucoup. Mais est-ce que au monaki ba combattant ya Mali? Jamais. Au monaki ndenge Bercy etondaki? Arena et débordé. Et débordé mais ba malien écoute ba soutenir yango à 100% na moni ata malien moko ke côté le malibosa. Est-ce que mon attaque qui est Bougani? Rien. Mais na moni na podium
na podium ya Sidiki Diabaté kaka ba musicien ya malien ya Mali et puis ba grand et puis oyebi ki na Mali basakana kimia te. Merci. Bauti ba récupérer son boka na bango ba rebelle ba première ou bien deuxième en Afrique na souffrance mais pour na bazo tira artiste na bango bazo beta na poto à l'aise. Merci. Pourquoi ba combattre ba ko bomba culture na biso. Merci beaucoup. Tina niveau oyo. Merci. Lelo Mali ba kozala na makasi ya kotoni sa bare na wana ko le kabiso. Non. Sans trouble. Sans eloko. Mais biso ba tu penza to simbaki musique na Afrique awa to zo banda kokita. Pona ba Nigeria ba Mali ba le kabiso. Pona nini po ba combattre ba zo pekisa musique na Europe. Europe wana nde ezana industrie ya makasi ya koteka musique. Tabo zo pekisa ba artiste na biso ba beta na Europe. Suite ya culture na biso ekozala nini lobby. Suite ya culture na biso ekozala nini lobby ezali émission ekoya na mbala ya sima parce que wana tokoloba penza nyonso tokobomba eloko te parce que normalement makambo esengeli to fandela ngo peto sa nini tolobela yango parce que en réalité pe bitumbango pe ba musicien ba bundaka o nga na leader na omona ngo pe na te na omona ngo pe na valeur te parce que soko za leader sala nde musala na yo musala nde ko matisa yo lelo soki innocent komi mega star ezali musala nende ko komisala ezali nde ko ganga na ba émission ba simanda kuté bo sala nde musala et puis bokoma bomoko et ko sala biso to koma batika batisi na biso beta ba concert na bango pona culture na biso kende liboso. Merci. Toko banda ko kita so batali bien so bazana vision ba mona ke culture na biso ezo kita. C'est ça. So tali na Congo lelo ko mona ke celle inosbi na moi ceux qui des personnes nde quand même bazo bengi sakana ba Afrique na bani pourquoi partir na biso si kana lo ba vérité ngana zali mopanzi sango otali omoni na Congo soki bako beta lisolo ba musicien libanda bako tala ngana lo bakango ngana molobeli yoza porte-parole ya Afro Congo ngana koloba naza mopanzi sango plus nazali analyste na koloba botango toko beta musique ya Congo toko mona Koffi Olomide toko mona Fally Ipupa toko mona Inonsubi bangunde bako tombola bendele mboka na biso libanda wana ngana robo yango te tolongoli ezali pena bongo donc na ndenga normal tolongola système ya koloba keno ya komba en plus na bino pe ba musicien local bo sale fo bo mataka botika ba débat ya ba musicien ba débat inutile ngomoni na place ba bando sa ba émission localement bo sala ba émission bo mataka libanda c'est très important na lobi na ba ko banda ko landa moi ba na lobi na ba musicien local ba mata localement il faut ba mata ba revoir ba bureau na bango ba revoir ba industrie na bango pour ba ko sa musique wana tali biso te na beta di solo ya ba musicien localement. Merci beaucoup mon mboka ozui caméra pour na quelques secondes pour to kabana ngana yo wa ba griffe du tigre de partout déjà ba rendez-vous ya ngwana tuzanango le 1er décembre na la Madeleine en attendant nouvel album Ezobima. Bozala toujours concentré album wana eza riche na mélodie donc eza album moko ya makasi ngana bengaka yango bombe bozela yango maboko ya kufungwama sans oublier nzembo na biso yango wana mpiaka déjà disponible botala yango vraiment ba vie mata bo partager ba lien ba message wana ekomela bato nyonso ba griffe de tigre na kotala bongo na ndaku nanga na pesi mwasi nanga na ndaku Marie Kalanga mwana nanga Jovic aki maboko bank vie nanga bienvenue le grand déclarant à l'aéroport Njili sans oublier maître David Messi 311 campagne de G Bandi baction na ye abanda ya ziraka campagne te pour asala badon abanda ko sala badon avant campagne tout changu tout masina bana masina balobi kaka numéro 311 sauf rien Nathalie bongo na mupanzi vie nanga Jansi Kankonde pour na Chikapa bakamonya bakamako donc yende asimbi kuna mwana Chikapa penza solo azokita mabele bana Chikapa boya mema maboko afungama wana candidat na biso mutu akobongisa Chikapa ye wana en tout cas totombola ye président ya Okapi Sport bambote na yo bisiko zali courage oyo ezane oza futur honorable oza déjà élu et tikalika seni a proclamer.
Merci beaucoup, ba honorable nyonso batangi na ba candidat batangi bango. En tout cas, bosala makasi na lombango mingi boya ko solo la équipe ya marketing ya Jika parce que libanga wana eza payable. Merci beaucoup Fabrice Mande na sima caméra. Topesi yo matondo mingi o ezala ki spécial Inosbi. Tokota ki mingi na mozindo na mpiaka o ebimi lelo ezali epesi etie tout le monde d'accord. Kaka ndenge makambu ya Inosbi etiaka batu nyonso d'accord, mais mpiaka esali mutu nyonso d'accord. Politicien, musicien, rival, nani, yo nani, tout ça d'accord. Bisonyo son aminicho yo toane le côté na proche. Mais boss FT yo ki mona mboka njori, aleli alobi ete molobeli njori alobi bonne année yango yo boss de boss. Salamo acti po vimbisa e comme ça grand. Fabrice na sima caméra pe agangi boss FT kotika yete, sala yepe azala kaka ndenga zala kaka. Toujours rien à dire. Soto komi kitoko soki bino bo mona biso na diaspora, eza po bango balingaka. Alors boss de boss kotika bango te. Quand ndengo sombi ba 20 billets bongo sala bango pe bazala rien à dire. Merci avec boss FT, to fêter na biso bien. Yaza mwana mboka ya solo a otika biso te. Déjà ndenge message leki wana ayebi déjà donc na yo kaka bossa na été partout zoleka boss partout na TV nyosonga na oleka FT a kozanga te. Merci beaucoup wana eza molobeli Afro Congo boss talakaka nengo sombi ba 20 billets wana kanisa payer na bonane mona mboka ino Fabrice Mande pas signalinga boss ko bossa na été mpiaka ebimi mpiaka pe beta Fabrice Mande RMP kuna zolela boss Siko to lo bandenge ni to suki wana. Merci beaucoup ceux qui zamba zongite to kutani ba griffe bo et même partager semaine yo eza ya bino dans ces boss. J'espère bien que semaine to kutana po to beta bakati kandenge zala. Merci beaucoup. Ciao.